Mbote bandeko na nga ndenge boyebi kala te tozokomba le 31 décembre 2017 fin ya mandat ya Kabila. Bato nyonso ezala ONU, ambassadeur, Senko, peuple, opposition balobi troisième dialogue ezate. Muke bozap. Nous ne pouvons pas engager donc piloter un troisième dialogue alors que le deuxième dialogue où nous avons été vraiment engagés ne reste intact dans sa mise en œuvre. Pour la Senko, il ne sert à rien de participer à ces dialogues. Bien, non, c'est l'investigation en Tanzanie. Ce rapport, 13 membres de la famille Kabila et 2 très proches associés. Ce clan Kabila aurait une main sur au moins 80 sociétés dans des secteurs divers et variés, agriculture, construction ou mines. Et cela représente des centaines de millions de revenus depuis 2003 et la fin de la guerre. Si quoi, bino ba policier na ba militaire, Kabila pèse bino combien? Et le côté, des miettes. Kabila zo fout bino 140 000 francs congolais. Na toi 90. Policier militaire congolais musala loku mobota la ndenge Kabila comme si bino ba clochard. Ba policier ba koma mela masanga na ko bino papa mwanzela. Ko boma mama te bengana Kabila. Policier la muka. Boye vraiment, tala ndenge Kabila bebisi musala na bino bokomi pire ke bashege. Muyibi kutu wazo kunde na valeur koleka policier ou bien militaire. Eza mawa. Policier militaire congolais bo bengana Kabila. Policier militaire congolais azasu na valeur te likola Kabila. Tala bazo sala bino même ba concours a foufou. Yaya, Kabila le 31 décembre, bobenga na yebi no moko. Nabino ba soi-disant député, boteki mboka likola $12,000. Naba mbongo invisible bozoka to tuma bandako na bino. Ndenge zali, ba traître, boyebi bango déjà ti. Na kati ya mboka na biso tolobaka na bino mikolo nyonso, eza deux types ya opposition. Eza opposition yo Kabila ye moko a fabriqué, na opposition eza contre yi. Donc je pense que tout ça la confusion te. Bato nyonso boza komona ke le loi azana biso azali susuté. Bazalaki bato bazalaki neti ba chargé de mission na ye oyo bayaki na kati ya opposition bamoni ke mission moye va continuer na yango ezate alors bazongi sikoyo na kati ya ndako. So bolingi makambo changer le 31 décembre il faut finir avec le système Kabili. So to sali lo te système on etikati 2050. Nazo yeba ko tena expliquer na monoko nini. Ba congolais ba osala bino boy. Téléguidés comme des esclaves. Ata bino mo tozo comprendre kate. Ba cop tout na Congo appartient au clan Kabila. Bokani si balingi ba changer ba passeport pour ani. Selon une enquête de Reuters, seuls $65 iraient aux caisses du pays. Voilà pour ba passeport hein. Quant au reste, il serait transféré vers une compagnie basée aux Émirats Arabes Unis et détenue par une proche du président Kabila. Oh, comment m'a permis de conduire Péazo et Kabila? Oh, so ma unité Vodacom, ya Janet. Bazo il m'a biso tozo la peuple a nini. Est-ce que ndama sala biso na bela kamba? Toyo kate. Le 31 décembre so to sali lo côté ko zala pas. Boling Kabila tika la libela. Non. Jour wane sengeli ba militaire na ba policier ba rejoindre peuple. Bandeko. Toyebi ke bino ba policier na ba militaire pe bozo souffrir. Bazo kemba moye te zara ngoku to biso te bango mo bazo lo bango vie. Bazo kemba. Et bo biso tozo na. Aya. Biso pe tozo beta libanga. Bana 4. Bazo zo nini na kotangisa nini? Na kosala nini na armée webisa ngai depuis na koti 96 na classe bakotinga chez biso bakalinga na ke ya armée ti lelo commandant musika tata te mama te basala yango mpona ke pasi na ngai yanga moko te me ya basoda nyonso bareconnaître attaque te soda bafuta ye bien nde eloko ngai na sali bomoni. Tous organisés d'ici le 31 Kabila Kende. Le 31 c'est notre dernière chance. Ya solo dernière chance. Sobo begane te bino mobutu borlela. Ngali ana matiti. Congolais telema.